ministère ekomi lokola eloko akoteka. Ministère ekomi lokola eloko moko mutu ana posa komaka ministre. Ce mutu comme ministre amo lokola azwi nyonso tuna mapeka na ye. Nous les ministres de Dieu to participer poto na so sime yango. To koti poto makasi na kati ya musala batu ya Nzambe. En tout cas, pasteur to komi ebele koleka bandi. Omoni mutu azana costume, omoni mutu azana Bible, otunie naza pasteur, otunie naza évangéliste, otunie naza boy. Omoni mutu ngo aye toyebite abandela wapi, awutela wapi, ayeka bro na komi ministre. Wana pe papa en tout cas, c'est so passe makasi na kata motema musala oy ezobeba jour et nuit. Toujours quand on a un problème sérieux pour la carte de l'église, yango wana mutu azana don. Il y a parole de connaissance à Mibengi prophète. Bonjour et bonsoir, vous êtes là dans votre émission que vous aimez bien, dans la sainteté, bien sûr, avec moi, votre humble serviteur que vous aimez bien, le frère Seven Wisdom. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui un homme de Dieu très fort et très puissant. En tout cas, pas trop de commentaires, nous allons passer directement à notre invité, Papa Mbotena. Ouais, Mbote, obrigado. Obrigado, gente, obrigado. Boni Yesu. Yesu está bom. Azana motema na biso, avant qu'à chaque fois, aza bien, aza santa bien, par la grâce de Nzambe. Le Kongana aza bien, il est pas bien, parce qu'il y a aza maître, il y a aza coach. Tango élève aza bien, c'est le coach aza bien. Merci. Et bon, bapata bata, yankolo. Oui, bapata kolo, gloire à Dieu, baza trop bien dans le monde entier, bapata baza bien, par la grâce de Nzambe. Yemo kwanza chef église abisaki Pierre que oza Pierre likono na kotonga église na ngai lokolo les églises na yesike bampate bazaya ye azo sona bango pe azo pesa bango miliki oeza maloba na Nzambe chaque fois baza nourri par la grâce de Nzambe. Alors pour la première fois batu bazomona yo onan bayoka ote onan bamona ote, est-ce que Kokiko s'est présenté juste là? Oui, merci bien. Nga komona nga pasteur Jean Pinto da Costa na vandi na province ya Wila, précisément na ville ya Lubango. Naza ko herve kuna par la grâce de Nzambe, tozana musala kuna. Musala sa mwa muke, tozokene par la grâce de Nzambe. Kombo église na biso ezali Agua Davida, Maya Bomoy. Et Nzamba zo biso par la grâce de Nzambe naza mwana ona utie papa moko. Papa nanga komoni apôtre Bruno Lozolo, azana RD Congo, un homme bien, un grand parleur, un grand missionnaire par la grâce de Nzambe vraiment. Tozawana, Prosa Musala Nzambe Nangola, Tona Lubango, Tozo Salam Musala Nzambe, Kola Yedebiso. Depuis quand déjà Ozo servi Nzambe? Oui, je crois bien que Zamwata Moulaï, par la grâce de Nzambe, ceux qui mémoire n'engagent malam, vraiment Mikole Belé, et Nakoloba que maintenant là, à partir de l'année 98, Nzamba c'est une grâce. Ya kozala mosali o nazali côté maloba na Nzambe bandata na tisiko, j'espère que sont calculés au moins déjà que moi tenza moulaï donc bileza mom qui gonflé par la grâce de Nzambe to moni mambo belé to moni mambo moi mingi et dike biso pe zo continue toujours ko dike biso na musala. OK. Biso do rantseka ka ubongwana eno kana 2017 de Mbalamo pasteur, mais OK. Voilà, pasteur João Pinto. Tozolobela désordre dans l'église ou to tirer thème na biso désobéissance. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer biso bibliquement désobéissance c'est quoi? Oui, tant on a un grand thème na yo et le but que désordre à quatre églises, n'est-ce pas? Désordre à quatre églises et na quatre désordre à quatre églises par la grâce de Nzambe, kolo amatinga na motema to me ko parler sur le désordre dans l'église. Désordre l'église to lobake désordre zanini désordre ezali effet oyo ya kosala likambo oyo esengelo salate, c'est ça en bref. Donc désordre yangwana ordre za kosala likambo oyo ndenge ba biso sala likambo siko désordre za contraire ya eloko o ba biso o sala. Nous remarquons quoi lelo na kati l'église na biso bana Nzambe mingi ba église la réveil auto sali désordre za presque na niveau nyonso. Na niveau ministériel des ordres des alliés, na niveau ya bala toujours kamba des ordres des alliés, na niveau musicien des ordres des alliés, donc des ordres des alliés niveau ebele. Maintenant là, to koyeba kota la branche nini oyo to kokende
na désordre yango soki eza na branche nini, branche ya biso baministre ou branche ya bapeuple ya nzambe ou branche ya bachantre ou branche ya bandimi tout à fait toyeba eza nini to eza nini. Vraiment par la grâce ya nzambe tokozala béni mpona kosoma connaissance oyo nzambe atie biso mwa makanisi oyo nzambe apesi biso topartage na libota na nzambe oyo bazotela biso na mboka sika bazali afin ke tozwa mwa moke leson na oyo nzambe apesi biso po tomeka kotransmettre na peuple ya bato ya nzambe. Merci. Ok, désordre tozolobela église na kati église toyebi ke biso nyonso toza na kati église pasteur mondimi biso tu toza na kati église alors tozolobela désordre sur yango mingi ezobanda pa na bino moko otokita nano kota bapati. Oui, c'est bien bon le bien papa. Désordre vraiment dans l'ensemble la kati église yango on attend le l'église donc c'est que aussi ba branche nyonso to branche na biso branche ba pati tozokamba donc branche quoi branche nyonso to. Alors ce que le niveau de biso ba pasteur le niveau de ministre oui na personne raison tout à fait raison. Toujours remarqué ni sikoto remarqué désordre makasi na biso basala nzambe na biso basala nzambe désordre eza tellement ebele makasi na aussi rappeler batam moko bona musala nzambe oyo na tango oyo bapapa na biso Coutinho Fernando na tango oyo bapapa na biso apôtre Bruno Le Solo na tango oyo bapapa na biso pasteur Kebi ezalaki différent na biso. Et alors na ta oyo ezani na ta oyo ministère ekomi lokola eloko akoteka ministère ekomi lokola eloko moko mutu ana posa komaka ministre ce mutu comme ministre amo lokola azwi nyonso tuna mapeka na ye nzoka na sens ya définition ministre to ministère eza charge oyo mutu azwi po asala likambo oyo bapesi pa nkolo. Mais toujours remarqué nini toujours remarqué nous les ministres de Dieu to participer poto na zo sime yango to koti poto makasi na kati ya musala batu ya nzambe to koti poto makasi. Un certain jour to mna pasteur Laurent bisinga ke non pasteur en tout cas ba pasteur to komi ebele koleka bandimi na seka quelque part na pesi que pasteur Laurent raison pourquoi parce que au moni mutu azana costume au moni mutu azana bible otunie naza pasteur otunie naza évangéliste otu naza boy au moni mutu ngo ayi toyebite abandela wapi autela wapi ayeka bro na komi ministre wana pe papa en tout cas c'est biso passe makasi na kata motema musala oyo ezobeba jour et nuit mingi makasi biso les ministres toza oterpe ya désordre na kata l'église. Alors est-ce que pour na pasteur bazobima na temps oyo ba jeune na ba papa na biso lobi ba papa luzolo baleka na temps na bango mais des autres ça plus mingi na temps na biso ba jeune na temps na biso nde tozomona mo mingi. Oui des autres vraiment ça makasi na temps na biso. Pourquoi na tuloba tout à l'heure awa na kati ya ba ministre de Dieu tozo na trois formes ya ministre de Dieu. Premier ministre de Dieu as un ministre oyo nzambe a établi nzambe établir et deuxième forme ministre de Dieu eza ministre oyo akoti ye moko na kati ya musala yango ala moki na tongo po aza na babie na ye ayebolo ba portugais aza na mboka ayebolo ba français aza intellectuel et abimi alobiki na komi pasteur lokola aza na babie na ye akosala pe église bato baye pe. Et dès troisième forme à pasteur il est ministre et ministre oyo batie ye kotia non plus nzambe batie ye mais tata na ye moko azwi atie ye et akomi ministre. Mais ce qu'on a bango nyonso tu baza ba ministre sikoyo eloko oyo kopesa biso garantie toyeba ke mutu oyo aza mobenga na nzambe mutu oyo amibenga ye moko mutu oyo batu mutu babenga ye eza tango azo présenter biso service eza tango azo travailler tango azo travailler nde tokoyeba ke ya solo ndeko oyo musala wazo sala en tout cas te amikoti ye moko ndeko oyo musala osala mbatu nde mutu bacheye ndeko musala osala nzambe nde mutu acheye. En tout cas bien aimé de le Seigneur en tout cas côté wana en tout cas gloire à Dieu toko solola et nzamba ko aider biso to me ko so moi solution c'est trop dire to me comprendre moi moké par la grâce de nzamba. Mais to utai kolanda yo na séminaire utai koleka kalate to monaki nde nzamba salaki na séminaire mais to mona ina tamoko ozaki au prophétiser pasteur prophète bon wana pe za moko des ordres comment. Non tous les 5 ministères
toza na pasteur, toza na apôtre, évangéliste, toza na prophète, pe toza na docteur. Alors gloire à Dieu, musala pas pasteur Laurent bengisaki nga na oteki lubango na yaki awa, et pas pasteur Laurent, musala yaki tellement bien makas na teki la récupération. C'était bien passé par la grâce de Nzambe et na kati ya message wana na ote na kati ya séminaire, naza la grâce moko ya prophétie. Dans la grâce à prophétie, naza prophète te naza pasteur. Et grâce naza nango eza don. Eza don ya prophétie, mais eza ministère prophétique était eza don. Et ministère nanga naza pasteur. Lorsque nazo prophétiser, na prophétiser par rapport à don. Et lorsque yewane peut te bénir prophète, azo prophète a posé par rapport au ministère au yazali. Et papa, tout ça la peut peut-être na prophète, aza prophète, mais peut-être pas au prophétiser. Et le but est que le prophète n'y surtout automatiquement par les fois prophétiser. Non. Avant le prophète, mais azo pèse sa peuple en Zambé, message prophétique. Wanande to comprendre que mutu ope aza mutu moko abienga mina Nzambe. Donc la prophétie gloire à Dieu et ça par la grâce en Nzambe, Nzamba c'est biso grâce ezali mais naza vraiment prophète était ngai nazali pasteur pinto par la grâce en Nzambe et ce ne bengi prophète c'est ka papa nanga kozala a okama be mémoire abandi libomo koma mais nazande na grâce muke ya don muke ya prophétie par la grâce en Nzambe obo monaki wana na séminaire tout à l'heure par la grâce en Nzambe et ça m'a bien par la grâce en Nzambe. Alors, pasteur, faites-nous la différence entre la prophétie et la parole à connaissance. Oh, gloire à Dieu. Ok, yo kamalam. Ok. De quoi le soulever, le comment il commence na sepeli makasi. Différence entre prophétie et parole de connaissance. Ok, gloire à Dieu. Parole de connaissance c'est zanini. Parole de connaissance na nyonso tumi bale oyo. Eza na catégorie moko, il y a ministère, il y a révélation. Il y a ministère et révélation. Mais par de connaissance, eza eloko oyo, ezo salama sikoyo. Likambo oyo eza sikoyo. Na cause l'exemple, ser nengo zawana, nzama monisinga mutu salo passe. Oui, évidemment, que mutu sala ye passe. Mais prophétie, eza eloko oyo à venir. Eza eloko présenté. Mais par de connaissance, eza eloko présent. Mais prophétie, eza eloko moko ezoya. Nzamba ko biso parfois que non moi na ngai ndengo saboye ke ba liboso na liwezali mais na sikoyo ça na présent na yo liwezate mais nzamba ke biso ke ba liwezali okomona muto bongo peso ka kebite liwe ko soye problème ezuye et pourquoi parce que nzamba saloba ki on a fiti de kambo ko salama yango sur place toujours quand on a problème sérieux pe na kate l'église yango wana muto za na don il y a parole de connaissance ami bengi prophète problème pe ngwana. Désolé, ça m'a caché côté wana. To yebi so ko encadrer te. To yebi so ko yebate prophétie zanini parole de connaissance eza nini. Prophétie na parole de connaissance eza deux choses différentes. Na bandeli koloba parole de connaissance eza eloko ya sikoyo présent. Na lebi que frère wana likamoko boye. Mais prophétie eza likambo à venir. Et bele bolimbisanga par la grâce en Nzambe. Et belo ba mi benga ba prophète, gloire à Dieu, ba ça ba prophète était. Ba na donde il y a parole de connaissance. Yango ba prophète était en tout cas différence donc parce que yango na vraiment nango nanzam. Ok, gloire à Dieu, nous profitons à saluer l'apôtre Dominique et le pasteur François Mboukou ainsi que notre maman MK. Alors papa Nabissou. Ouais. Tu as ba désobéissance. Total na désobéissance moutaliboso wa désobéir qui ezaki likolo yaki Satan. Merci koyo tolingo expliquer biso comment ça fait que na gloire en Nzambe et si ka ba ange bazali et si ka Nzambe le tout puissant azali muta ange à désobéir a reçu ko influencer ba ange belé et comment un peu expliquer biso na côté wana. Oh gloire à Dieu, merci. Et ce qui te comprendre bien la question posée est une question très complexe dans les camps il y a désobéissance et au bien désobéissance et banda kuna et pas na yemoko nzambe likolo parce makambe bandaki alors désobéissance et akapona nini to désobéissance kuna salama ki poani et salama ki lorsque Lucifer abandi kolula position ya nzambe abandi kolula adoration bazopesa nzambe abandi kolula trône ya nzambe yena par na ye akepe abandi ko influencer les autres abi non
tout ça la boy. Lorsque Nzamba comprendre que mutu oyo azolou la trône, alou la gloire et akitisi. Pourquoi? Parce que à côté désobéissance est belé ezokota biso lelo ezozala mingi makasi forme ya Lucifer. Na sens nini abandi kolula. Bien aimé, soki obandi kolula, position ya papa na yo, position ya mutu moko élevé, et que na kolula wana, ozana maîtrise te, okobanda ko désobéir na makambo akoloba na yo. Okanisa lokola yo pokomi lokola ye. Mais en réalité, yo za yete. Ya za ye, yo posa yo. Nazo yebisa bana nzambe boye. Par la grâce à nzambe. Lucifer, le loi commis diable. Auparavant, c'est là qui diable était. Auparavant, c'est qui Lucifer, ange et lumière. Ange oyo azalaki basé na louange, ange oyo azalaki basé na adoration à Seigneur. Mais lorsque abandi kolo l'adoration, lorsque abandi kolo élévation à côté de désobéissance, ça la boy na osalate. Pourquoi? Parce que abandi kolo la, to bien na portugais kobisar. Quando você está começando a cobiçar, é por isso désordre vai entrar na vida de muita gente. On a copié cette réponse par rapport à la question na yo. Alors, tolandaki na kata prédication na séminaire, place moko lobaki Satan zaki koyenga na mukili akutana yina nzambe. Alors, comment expliquer-nous un peu ça, Satan kutana yina nzambe ba osolola? Expliquez biso na kotoana to. Wow. OK, omoni makabo ya nzambe eza ndenge biso pensango te. Première des choses. Eza ndenge biso pensango te. Na soulever moi sous point moko na kati wana. Eza na bato ebele. Ndenge batangi Bible et bazo comprendre Bible ndenge batangi yango te. Bato belé. Bazo comprendre batangi yango te. Lorsque babi que nzamba kutana na diable et ce n'est pas dit que ça na point moko boye nzamba vanda osele bakutana non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors lorsque babi que nzamba kutana na diable et na bon nzambe na ye ayebi nini oya sala ki ce jour là pour rencontrer diable. Pour écouter na diable parce que normalement nzambe azana trône na ye, nzambe azana trône na ye, azako vigia, azako tala par-ci par-là partout et sikani likambweza et sikani likambweza li. Lorsque bike nzambe akute na diable na yebisa bato belé longola makanisi wana akute na kina na bonsoto boye ya zotambola bakute na bonsoto bo non eza monde d'esprit, eza révélation, eza logos. Lorsque beaucoup de diable, exactement que non, diable moko boya zotambola, nzambe moko likolo non, c'est pas ça. En tout cas, ça bon vraiment mais ça écriture ba commis, mais ça na ndenge te peut-être que notre côté ne botoso na émission et ça bon vraiment. Alors, yes, pourquoi? Pourquoi pas amen? My God. Voilà comme wow. Ah, voilà comme yes. Oh my God. Ça va corditer pas. Non. Wow, yes, ça ka ba terme ya kokamwa. Wow. Okamwe eloko boko bien. Wow. Pas Jésus. Non, Jésus to lo baké parce que ça maître ça notre papa. Et ça quand ndenge nzamba inspiré mo selina ye ya ko kotisa moi eloko moko bien. Wow, yes, c'est ça. Nandinga mabe vraiment te nandenge te que non passer na simawana ale loko moko bo mine simba ba yesa na yebona non et tout simplement et loko moko nzamba tshika na mutima to lo bango. Et puis tomoni ozokima mambangu mingi na séminaire zote omono kimimbangu ozongi boy okimimbangu ozongi boy netique tout ce que netique ils allaient rater bleu wana mais bambangu boy Saint-Esprit a s'actualiser moi mbosika ou bien. Wow. Gloire à Dieu. Ah, moto azana forme ne à côté là, style na à côté là. Nga style oyo mon père spirituel na pese moto sikaza apôtre Bruno Luzolo mais na sepela kana papa moko pananga za papa taza koko. Kombo na ye archbishop Coutinho Fernando. Et papa wana a marqué na style na côté là. Avec so ateya akobana mbango certain journal na campagne na stade moko boye. Et abanamba wa parti ya centre na ballon azoki comme na poto abeti bon alobi nzambe ache Satan 1000-0. Ah ouais, mais intimidation. Non. Et ça azose loko wana pona kolekisa monde ke nzambe aza super
mpe nzambe aza gagnant na makambo nyonso tu. On a balé, ouais, mazembe, mazembe, comme sur la Bible. Non, 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 mazembe tu apesika moi, comment dire, apesika moi idée, apesika moi forme moko boye. Tant que tu vas tirer face wana et na simanango basu message. Message ba kozwa ke nzambe aza trop puissant à ko marquer babi na forme nyonso ko marquer babi. Et papa wana na pesi mbote sika en Europe, papa moko je l'aime beaucoup à sa modèle pour Nangaï, mon père Coutinho Fernando Coco Nanga, Coutinho Fernando, et donc style na côté là et marqué na mingi yango vraiment na copia style wana et na zakala style wana. Alors grandeur à moto, équipé monenete, équipé âge ministériel na été, et occupé église à sanangote, et occupé forme à cause na été, mais occupé na kati na ye. Au côté de biloko ebele, mais ceux qui na kati na yo, eze akopola grandeur en toke nango wapi. Mais ceux qui na kati na yo, oana biloko te, plutôt na physiquement besoin de côté, mais na kati na yo, oana Jésus, c'est que ça grand. Pour moi, na kolobake, oya sa grand, mutu oyo, ana Jésus-Christ de Nazareth, na kati afinaye. Alors, si c'est le cas, Bozaba copie, alors tout le monde a souvent, on a protocole aye pas pasteur bien ngapé sa message mou aye a ofuka ma ya ngulu mapenza wana za adoration non. Oui papa, en tout cas naza policier te pona kanga batu mais naza pasteur on a te évangile hein? Évangile pire ndenge le ba perspective na évangile pire ba pasteur oyo baza na bitide wana mwana aye pa na ya fukama en tout cas na yibite se batengela bible ngo wapi. Honneur kofukamela ebongi kaka na mutu moko kombone Yesu Masia. Siko tango siko mongo babana na bango bazo fukamela bango. Siko automatiquement ozoza place ya Jésus. Papa, eloko moko biso basala nzambe to comprendre, toza ba serviteur ya Jésus. Toba serviteur tout simplement toba serviteur ya Jésus. Mais siko tango yo obandi siko yo kosala ba action bongo bana bafukamela yo babanda kwa doraka yo epe na ke musika na kati église au mona tala photo munena pasteur mais non mon frère Zaramabe eza amabe abomination toi dadi tu chef toi dadi na mami na dadi na mami wana en tout cas anglais yeso aka nzambe dadi na biso véritable dadi son nom c'est Jésus tango je photo dadi wana soki dadi mampuya soki dadi André otie soko dadi wana akopesa biso nini to na posa nde tozwa bomoi nde esuki pona biso Yesu Masia nde aza centre makambo nyonso na ebisi bande konanga le pasteur oboza na collègue na bino na koza leki na foi na koza yano na foi na koza la mwana muke makasi na foi mais na pesi biso conseil ba photo wana yaya et ana tinate ezo pesa batunde batela nde biso nde mais biso to na posa ya kotala batute ya kotala nde l'agneau de Dieu na biso le kamona kati ya Bible un certain jour Jean-Baptiste azo pesa batu baptême tango Jésus azoya Jean-Baptiste yo qualité na ye abandi ko yebisa batu alors voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Nathan wana Jean-Baptiste azaki na femme koleka Yesu. Jean-Baptiste azaki renommé koleka Yesu. Mais tango amoni agneau de Dieu asoya abisi batna ye omoninga na makasta kolonga bino masumu muto longola ka masumu ezande ye bibelo bisuke lobi nango na tongo na mokanda Jean lobi nango na tongo tango Yesu aleka ba disciple ya Jean ba moni Yesu balandi Yesu Masia. Pourquoi Jean a mettre na bango a présenter ki bango Yesu ndeko nanga to présenter batu Yesu so to présenter batu Yesu kolo akozo sika na etake nzambe. Merci. Amen. Alors oui ba photo tu comprendre mais ça n'est moroti mutache photo atene photo te mais kombo ya lupango église atie kombo na eh oui wana pesa question moko piégé hein question moko piégé na kolo ba bo église eza comment dirais-je esika batu belé non esika batu belé mais na kati batu wana nzamba benga mutu moko nzamba benga batu te benga mutu moko soki basu mikande église batie na komba passer mabeza te vraiment mabeza te pourquoi parce que yende mutu moko bakotia église na komba batu belé te so batie ngoma batu belé eza sous logique te
Mais na combat passé c'est mieux pourquoi parce que yé mutu aza leader, yé mutu aza dadi, ndeto bi dadi suki dadi wana, yé mutu aza responsable église, pourquoi pas kotia yé. Mais kotia to le bite que toi adorer yé. Totie pona ordre ya mboka, totie pona koyeba ke lupango oyo eza boye eza boye na sens wana vraiment. Le problème alors ceux qui après pasteur ou ya landaka na sima place ndé mo boulot bima wana te wana na kana sima passer so kaza vraiment boulot bima te papa des autres musubi na l'église ya mwana pe ikamba formation soki mwana oya landi papa na sima aza formé akobimisa des autres te. Ce problème est rassouni papa. Tout le monde a souvent au moins un pasteur osa na ba ouverture à bien véhiculer makambo tout ça va. Mais au alandi on a sima interprète aux monde a pena so otali ndenge lo baraye so aka nzambe. Ce problème est à la ka azaka na obéissance so ka lobi boy comme désobéissance. Non. Sengi désobéissance. Non, kosenga ça pas mal, la kosenga na problème ezate. Mais même si le cas mon papa au moins ceux qui tosé la nzambe to bandi ko brancher misu na biso na biloko o eza visible to kanga l'église. Ah on est comme sous Satan, on est Satan papa. Te eza Satan no biboye ceux qui misu na biso ba pasteur même bana sima na biso awa ba bandi ko misu na bango elongo na parole et bandi ko tala ba bien physique ba bien matériel et sika désordre kotaka yango wana mais mwana wana na ndimite papa nzamba lola apamboli papa ne pasteur ndenge na sabongai papa pasteur na pambolami nzamba tombolinga mais mwana oyanga na zokamba papa saka lokumu papa quelque part que mwana za na vie bien ça lokumu et lokumu na zo exemple moko makasi koleka ya papa moko na RD Congo pona ngaza pe papa kombo na ye Pascal Mukuna papa na biso évêque Mukuna papa évêque Mukuna aza na pasteur moko mwane moko comme on est voici l'homme et ce côté le voici l'homme otali différence c'est te il aza béni il est pas béni ce côté le bandé ni ah voilà kawana ba kam susu zape belé au penda donc tali donc mabe bakasi yeso akanzambe non na kawana tokolo bakeno bande konanga basala nzambe o tozo sala bongo na cheto parce que naza mutu lobi to yibite o to sala bongo en tout cas naza désolé par la grâce de Nzambe te meko bongo sa côté wana soki mwana aza bien et cause la pasi trouble kota soki mwana komi ko nyokwama azoloba et que to sala te mabende yango wana mais dans l'ensemble en tout cas et cause la mabe cause la mauvais pourquoi parce que passer osa bien mais banona sima basa mabe ça mabe makasi vraiment ça mabe. Alors qu'est-ce qui fait maintenant tout le monde ba mpépé mo zoya ba musicien ba okoma ba pasteur des fois on a pasteur azongi musicien moi enseignement muke théologie muke allez ceux qui musiciens on le bara bien mbala mo bo consacrer pasteur baba mbongo eza moko ba désordre zo ça là bon eza désordre surtout que on a sens mabe mais na sens moko malamu eza pe désordre pourquoi parce que nzamba benga moto ba faso belé akobenga mutu ada musicien abenye mutu atamboli na ye et ministère ko bima so ba consacrer mutu abongo azul le toma ko za la musal na nzambe pasteur pourquoi tout le mela les cas ba musicien ba sala succès wa sala succès te ba comment ba pasteur non ba c'est belé ba ça ba comment pasteur ba c'est belé vraiment n'était pas dans l'église gloire à Dieu na za moi na moko mon Paul l'évangéliste Paul aza grand musicien ba la grâce nzambe na lubango na pesa bo bibisa bana no kite bo kangara bango toujours non to bibisa libéra no kite to bimisaka palaka to bimisaka vraiment to bimisaka papa et là comment on biso boye soki papa zo kanga yo ezate papa on a za mutema mabe ta ya nzambe so ekoki ya papa ko kanga ngote so ta ekoki mona pasteur comme mal à l'aise il faut asani ni kaka a libérer kaka acha maboko sili donc ta ya nzambe ata nzambe peut-être moi na okanisa ke papa zo kanga nzoka ta ekoki te. Alors désordre dans l'église tout le monde a habillement mususu ezo za bien ten église. Oh my God. Ba bino ba papa moi na bozo permettre ngo ba maman bazola ta bien te ba sœur bazola ta bien te des fois moi na pe ba musicien bazola ta bien te des fois moi na même pas na mibali bazola ta bien te mais moi na pasteur ozana yo zoboya no lo ba bloc wana eza moko désordre après to yo ka désobéissance Satan histoire nzambe. Bon côté no ko lo ba ke eza par rapport à culture ya mboka na mboka. Ah donc ça les sous-moutés. Non, nabi par rapport à la culture ya mboka na mboka. Par la grâce de Dieu, les cas na mboka moko na Brésil,
nazoteya nazaki surpris makasi namoni mutu akote na kati église mwana mobali alati coupé azana chapeau na mutu na ye akote église akote église azoteya namoni ka mwa louche mais après matin na tuni passer ben sekinga bisinga ke no qui est normal déjà il est si kana igreja ta normal na kosani mais siko biso awa na Afrique toza ndenge moko tena bango problème makasi za nini télévision peut ebomi pe bandimi na biso télévision peut ebomi pe biso ba pasteur na ndenge ni pasteur wa to église wana forme na bango cliture na forme na biso eza des choses différents siko mona mwana nzambe aluli kaka ndenge nde kwa lataki yepe dimanche aye bongo mais yeba par rapport siko ya cliture na biso ya mboka nazali est-ce que habillement boy eza bien koyena na kati église soki eza bien gloire à Dieu kenango eloko na koloba ke yo moko muto lati habillement wana mitala siko malamu hotel kitala tala est-ce que naza bien na ke okumisa est-ce que naza bien na cliture na biso makambo eza normal soki eza normalité eza te ke passer tellement lobana yo yo moko malaka mbala moko eza maboti ngoli mbala moko karmesi na katanda kuna yo et même beza nini keno muto lati bongo toko bengana yete akokota na église na sima okota église toko sona mutu moko bongo habillé ma pas la grâce de Nzambe mingi peut changer vraiment mingi changer donc mutu en Afrique soit ke na libanda à s'adapter à la culture ils assument bete non culture na sens ni na sens ya mabete na sens normal parce que culture Europe na culture Afrique c'est tellement différent ba masumu pesa différent to lobela on sens wana non lisumu za Europe na masumu Afrique non lisumu comme nango lisumu ya mukeza temne eza comme nango lisumu soko sumuki ozana problème lisumu alors que le bac lisumu Europe na lisumu Afrique ça mais là siko par rapport il y a habillement il y a bandeko wana baza peut-être na Europe par rapport na biso na Afrique ezach papa na nyo surtout et la problème d'éducation soko ça bien éduqué au cours que l'Europe wana l'éducation est bien au laxi batné ko lata gloire à Dieu na la province ya wila na ville ya Lubango na ville wana ezana batu balata ka presque de donc comment oko supporter mais lorsque parole côte na kata province wana batu wana bazako lata mabe lelo na kombo Yesu Masia bakomolata bien. Pourquoi? Parce que to memeli bango parole bazui parole wana et changer et lo lenga na bango ce qui mutu aze éduqué aza éducation chrétienne na zo tout à l'heure éducation chrétienne à quelle Europe ata koutier bien mandenga nini non na ko respecter corps nanga parce que corps nanga est un temple il y a Saint-Esprit na protégeango na la tamalamu et ceux qui na l'église na za la peine modèle moko na ko pesa bande bande ko liba côté na za la bien pour nzambe nanga azolo komo c'est ça. OK, nous profitons aussi à saluer le prophète de Dieu Francis Kokwangu Guigui et Siko Zali Topesi Ombote et le pasteur Nicolas Antonio en Angleterre Topesi Ombote. Alors tozongi suna papa tozonga moi muke na désordre car en église tozomona souvent au moins un pasteur a voyagé à consacrer qui maman pasteur vitesse moi sina atiki oh my god oh problème grave azana bana wazo kamba bano bazo promettre lobby mais atiki penda maman pasteur yemo na simana est-ce que ezapeka ka oui le wuti na mutu ezo kita ou bien en tout cas place oyo bande konanga naza comment dirais-je na yeka te pona condamner tona betela batu maboko mais loko sogeza mabe tokolo bakeloko eza mabe bien aimé dans le Seigneur kondima ministère ya ba mama ou koboye ministère ya ba mama ezo dépendre na mutu oyo atangi makomi na nzambe et dépend na mutu moka bongo ce qui mutu wana tangi makomi na nzambe amoni ke mama mwana mwasi azo ministère Yesu aka nzambe mutu musu atangi makomi abike mama azala musela nzambe to aza ministre te to libika ka Yesu azaka ka nzambe mais mabeza wapi mabeza li au consacrer madame na yo mingi par rapport à kobanga oso banga question na tiki mutu mususu église eko dévier église eko sala boy pe mingi bande konanga bazo consacrer bambasi na bamba comme pasteur azo raisonner que soki nga na kufi
ya osanini aotikala. Est-ce que mutu wana otie maboko mama na ngana lingaki mingi makasi otie maboko est-ce que azana pela nzambe? Est-ce que azana ministre nzambe? Problème seconde ya ngwana zo biso l'église au moins otie maboko ayebi makamwa nzamba ngo malamu te ayebi azana pela nzamba ngo te au moins ekoti trouble na kati église et comme ba problème sérieux on a c'est oyo bazo potana. Pourquoi? Parce que ozui kaka mama. Alors, homme de Dieu, prophétiquement parlant, première tentation à Jésus. Prophétiquement parlant, oh, gloire à Dieu. Prophétiquement parlant, Moutounion sotu. Nationel Komoko. Ayebake. Nzambe. Azakaka. Nzambe. Nabandili kolobake. Yesu azakaka. Nzambe. Nayekolobelo Komoko. Tentation à Jésus et ça n'a pas enseignement ébélé. Premier enseignement c'est que prière auto sambelaka et kolobaki prière et qui misaka jamais satana. Prière au contraire et bien agande diable aya pembe na biso. Ah bon? Ouais. Prière et c'est que diable aya pembe na biso. Imaginez, Yesu a outil prière combien de jours? 40 jours, 40 nuits. Et azozonga na onction makasa prière, azozonga na moto makasa prière. Mais il faut satana kima mutu moka bongo. Mais diable a s'approché pas naye. Tant à s'approcher pas naye, si ko bandi ko ebise ke ezaboy, Yesu pa ebisiye, ezalaka boy, ezalaka to et comment boy. Alors si qu'on a deuxième leçon, il y a tentation à Jésus, ezake na kati prière na yo, il faut oser la connaissance de la parole de Dieu. Ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, avec prière, diable a kokimayo. Mais l'autre diable a kimaka parole de Dieu. Nzoka parole, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Donc diable a kimaki parole. Tant que Jésus a fait sa contre-terre avec lui, et diable a se retiré. Mais le but est que prière, si on a une prière, diable a kokimanga non. Au contraire, il y a prière, et zo yebisa satana ke ayapa na yo tango yepa na osusani ayeko tantata la soki parole et vandi to parole eza ko vanda te quelque part bible dit que bozo bonde la mingi boso ate poni bozo bonde la mabe pourquoi bozo bonde la non plus ndenge malkomi na nzambe lobi mozo bonde la pona yo moko osepela pona yo moko ozwa quelque chose yango wana réponse na ko pesa yo na tentation à Jésus. Ok, comment rester obéissant pendant les épreuves? Ok. Pona ko tikala obéissant na l'épreuve et loko eza makasi na bandeli kolobake mutu oyo adana connaissance makamwa nzambe mutu oyo aleka na bande de l'école ya makamwa nzambe mutu angonde akoyeba kozala obéissant tango épreuve soya épreuve ezaka punition te. Épreuve pesa tentation te. Et mutu a pesa kabiso épreuve za kanzambe. Épreuve e ya ko bakisa dimension ya foi 4 na biso. Mais tentation diable aye pour abimission na nzela ya nzambe. Lorsque nga na zambo na nzambe na moni ke épreuve moko ye liboso nanga. Atanke na zambo sala nzambe, atanke na mona nzambe. Na kotika na obéissant par rapport ya onga na yebi. Na kotika la obéissant. Jamais na kotika la obéissant par rapport ya onazo mona. Parce que ceux qui na kozala obéissant na onazo mona na okweya. Mais ceux qui na kozala obéissant par rapport ona yebi. Yango ne kosala ki na temps épreuve na toujours soudé na di ma volonté nzambe atana liete atana zuite avec gloire à Dieu l'obipé nzamba kosala quelque chose. Alors pourquoi pauvreté eza toujours nangamu côté ba nzambe? Non, pauvreté eza plus hein. Soto tali mingi l'église au monde a eza mutu moka mutapambolama. De le reste ndiye avant le pasteur. Ah non. Ouais, ok, bien té. Donc pauvreté eza makasi côté ya église. Pauvreté eza makasi. Pauvreté eza makasi té. Au contraire de côté mukende pauvre makasi. L'église au monde a micro exacté bato azobunda pona kosomba micro. Exactement. Et l'oko nyon surtout et mataka escalier par escalier. Exactement.
Ceux qui ont toujours problème avec son micro, le but est que tout ça en bon côté. Le but est que tout ça en bon côté. Non, non, non. Ils attendent au toujours kende. Mais au moins, qu'on fait vivre maintenant espoir, oui, ça va bien, père. Espoir, mais non, espoir, au moins, on peut d'ailleurs suite. À cause de pourquoi? Parce que maître Ouandimeli, c'est le plus puissant que les Kabyles connaissent surtout. Problème n'est pas dans la place ouana. Et toujours, comment dirais-je, tout ça, n'a pas confusion dans mon abisso. Par rapport, il y a l'ipamboli, paix, na richesse. Topé, non, non, non. Richesse, na bénédiction. Et ça, des choses différentes. Bénédiction, na richesse. Alors, richesse, ezali, et loko o ezomona na misu. Muto aza riche par rapport à biloko moni yazanango. Muto aza riche par rapport à bachipi moni yazanango. Si qu'on a ko ba ke muto aza béni hein. Muto aza béni. Alors bénédiction ezali maloba malamu balobelio. Maloba malamu nzamba lobina yo yangonde bénédiction parce que bénédiction et yangonde et bendaka richesse. Nous les serviteurs de Dieu, nous les banana nzambe, et l'autre est important pour nous, biso de tous ces là na bénédiction. Et ce qui te sepe na bénédiction, nzambe a kokomisango maintenant visible. Tu reçois ce qu'on richesse. Mais ce qui te bandit côté la kaka richesse, yango siko mona keno, le douana keno, église va pauvre ça. Non non non, au contraire église, tous ba riche. Que les cabarets ne sont monde, l'église ensemble, la grâce ensemble. Alors, le 8 mars, le 25 décembre, tout le monde est fait à l'église. Et ça m'a bien tout mal parce que tout le monde qui homme de Dieu, mon quoi, les cas qui, en tout cas, télémé la kian. Le 8 mars, dans le 25 décembre. Alors, tout le monde est à moi parti côté à papa, est-ce qu'ils ont bongo ou bien tout continue à ce qu'on fêtait Noël? Bon, Noël vraiment, par rapport à Makamunan Nzambe, na mona ka vraiment ça a un impact na biso ba Kristo to fêta en église non na ko ba likambo na mona to fêta comment vraiment le 8 mars ba séminaire et ça là oui le 8 mars ndesi ko na ko loba pesa nga mwata na ko ba le 8 mars bien aimé le 8 mars wana et comment jamais la verset biblique le 8 mars wana et comment la verset biblique était mais si ko bande konanga basale nzambe bien aimé titango yo saliango wana organiser convention pour na ba mama ba mosukuta parti kaka mars ti fin ya mars mama teya mama pesa communiquer mama sala bonyon sona papa pona nini yango tolebela mamba désordre na kati église nde yango wana le 8 mars eza date moko monde abongisa pour honorer basi kaka jour moko pour na honorer moi si le bikaka le 8 mars c'était tonora ka moi si mikolo nyonso na vie na biso moi saza mama nanga moi saza moi sinanga moi saza mwana nanga moi saza collègue nanga moi saza compagnie na to na portugais na honorer moi si mikolo nyonso mais mokili bango ba sepelaki ba pesa mama jour ka moko le 8 mars siko 8 mars sango ezu impact moko l'église okozwa idete eza diabolique na bandili koloba eza diabolique yo moto salaka makambo wana le 8 mars aussi les ba convention minene we 8 mars le 8 mars ya na kombo Yesu Masia tika eloko wana eza biblique te yelanga verset auto partager même pas le 8 mars ezate mon frère eloko ezate tolatsa likambuli elambate ezate tika na peko za la carte en tout cas le 8 mars pour nanga na libilo kola ndeko nanga lobaki wana beti lango sete ngape na beti sete le 8 mars bande konanga eza mokolo oyo te tosalaka biloko tosalaka na l'église na biso chez moi na église par la grâce nzambe le 8 mars wana soki tombé journée oyo ba mama pendant la journée ba kilte ba ye ko sambela normalement ce qui ba sepeli bango na bango basala moi fête ba mela moi secret ba kanisa moko na bango ba salon ke nga pasteur no organiser activité pour la journée wana nazo adorer des diables c'est le savoir. Nous profitons aussi à saluer le révérend Ézéchiel Miguel et le prophète de Dieu Daniel de l'église Alléluia de Jésus.
to pesibino mbote sika bozali votre frère le prophète Gypsy Sisabidimbu et sika boza to pesibino mbote na kombo na Yesu. Alors papa to komi na souk émission na biso alors message à soukani to que retenir sur union sur lobby pour la désobéissance na ba branche to toucher et puis cette émission. Oui, message à soukeza premièrement merci na Nzambe. Apesi biso pema ya kozala na viti sikoyo par la grâce à Nzambe. Pe merci aussi na passé Laurent mokwa oazalaki lipamboli pona ngai kolongola ngai esika nazaka na lubango komemanga a pona travailler na église esika toza cadre kitoko par la grâce à Nzambe et passer Laurent sala musala moko impeccable na Luanda en tout cas Nzambe apamboli esika zali et merci aussi na yo papa journaliste merci vraiment na opportunité de pesinga koleka na émission na yo merci. Et nous avons besoin de combat Jésus. Puis encore une fois, merci. Osez l'invitation, le banc. Non, pas de souci. Nous avons papa et merci Makasi. Mias qui est d'affiler il y a trash déjà bien sauvé. Avant sa participation dans notre émission, muito obrigado pelo esse gesto no nome do Senhor Jesus. Agora, ele na conclure que le bagage que bien aimé des ordres na carte de l'église et zoya mingi makasi pona biso basala nzambe. Michenga biso basala nzambe soki biso basala nzambe tozongi vraiment na maloba na nzambe tozongi na ordre makambo na nzambe des ordres vraiment ekosila mais à quelque part des ordres ango eza kaka makambo prophétique prophétique na mikola suka boko mona mikola suka eza makambo prophétie esala makaka mikola sunga biso ina ko sepela na biso batu oyo toza na kolandisama na sainte doctrine na nzambe to continuer à travailler bongo, to continuer à la bongo et nzamba Israël à cause de notre commandation en tout cas muito obrigado na biso nyonso merci bana nyonso tu ya agua Davida à Lubango to pe na Luanda nzamba Israël apombreno makasi e ba musuba za mikili ya libanda nzamba mona bino boko mona biso na mikili ya libanda kala mingi te e nzamba apombreno makasi et reste nzamba selebsoka to mona na mikolo eko ya par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Les grands mikilistes Lili Boma, ainsi que tous les enfants de Dieu, émission Nabulangoyo, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, on a besoin de contacter Bisso. Bah, contact même sur le cas juste devant votre petit écran. Ou koki ko contacter Bisso, c'est facile. Nzambe, Akoko Mama, Tokutani, l'émission Zoya, Chao Chao.